fumu kimbangu azali nani. Matondo. Yana na mapati la belle. Fumu kimbangu azali moko ya ba prophète ya mabele ya Congo. J'ai dit ce qui Yesu azali moko ya ba prophète ya mabele ya Israël. Biographie na ye olete lokaki yango deja alobaki yango ezanga oyo misusu nanu bayoki yango te na ye ya kuyaga na babote ya boye kobala kobota ubie ya kuyaga na disi pape matondo yaya pati la belle esemo mingi na ndenge kofi koya pe kozwa bilili ete ya koyeba oyoka ye mosusu na mokolo na lelo ya so tozalaki awa na kati na bruxelles awa na kati ya belgique donc bruxelles wapi oyo lelo ezalaki mokolo ya conférence oyo ya koyeba ndenge amonisaki akidele kitoko mingi ndenge osi kotuna motuna so ya koyeba bakendisa abala obien abota ya koyeba bakendisa ete vwe abala ya koyeba bakendisa abota donc na bota na bala matoto andeko bino na soboyo kiye ya kuyalo alobi ete abala pe abota yeyalo tokopila motuna ya biso ya liboso motuna ya biso ya liboso ezali ete baeglise etondi mingi eglise ya banoir ezali na kati ya congo baeglise yokozali koteya kibokoko yokozali koteya na lolenge na yo c'est-à-dire baeglise ezali ebele ya banoir oyo baboyi yesu yoko teyaka bokoko oyo boyi yesu oyo bakaka kasi ezali bakimbangiste oyo bazali koloba ete Simon Kimbangu azali envoyé epai ya yesu atindaki Fumu Kimbangu na lolenge nini po na kati ya bibilia balobi ete na kati ya bibilia balobi ete na kei na kotinda nini santu kasi na kati ya kimbangiste bali kokonsidere Fumu Kimbangu lokola molimo santu oyo yesu apesaki promese sikoyo na ye ya kuyalo motuna na biso ezali ete mpona yo yesu azali nani mpe Fumu Kimbangu azali nani matondo yaya nanga pati la belle Fumu Kimbangu azali moko ya baprofete ya mabele ya Congo. Jésus soki yesu azali moko ya baprofete ya mabele ya Israël. Profete moko te atindaka profete mosusu. Baprofete bazalaka batindami ya Nzambe. Donc soki Nzambe atindaka Jésus comme prophète na Israël, soki l'Égypte, soki wapi na bamboka na bango, donc lolenge moko Nzambe pe atindaka Fumu Kimbangu na mabele ya Congo. Donc ba obakanisaka ye Jésus tatinda Fumu Kimbangu bi Fumu Kimbangu atindaka Jésus donc yeka balobela bango eza bongo te parce que lelo na liba yeba que prophète atindaka jamais prophète. Donc prophète moko ta sala ka prophète moko boy. Donc ya wana Kimbangu ayaka na mabele ya Congo soki Jésus azalaka donc ayaka na Israël. Mato bandeko bino moko momoni ndenge ya kuyalu ayamoni na mituna ototuni ezali mituna oyo bino bomitunaka bisika bozali yango biso kosala mosala ya komemela bino mituna mpe ya kopesa bino biyano toyeba motuna mosusu oyo tomoni bokoko ebele etondi na kati na Congo bokoko etondi na kati na Congo tokozwa exemple ya bwamu tokozwa exemple ya mangongele tokozwa exemple ya église de Noir ekomi ebele na kati ya Congo sikoyo est-ce que un jour bokoko wana ekomi kokoma te binzambi po ete edecevoir peuple congolais na ndenge binzambi oyo tozomona ndenge ekomi baeglise oyo ya bakretien ye biso binzambi est-ce que bokoko ekoki kodecevoir biso te na futur nango matolobi ya solo nde olobi bokoko bato ebele bokoko epanzani nakoki korépondre wango na deux positions eloko ya liboso na olobaki
Pour la soki beaucoup répandre nous autres bakier toza na Bundia Congo toza na Vuvamo toza na Bangongele toza na Papa Nzuzi toza na église des Noirs ngai kuna wana na mona eza mabete na lelo ndenge buzoba ekangami ndenge peuple akangami na côté ya Israël. Donc parce que bamangomba wana nyonso ezomema biso kaka toyeba kibobiso. Donc ezomema biso kaka na kibobiso. Donc mpona ngai lelo oyo nakoloba ke ata kutu lelo totangi soki 5 soki ezata 10 soki ezata 15 donc mpona ngai eza problème moko te bamangomba wana nyonso ezala nango na kati ya mitu ya bana na Congo pamba te oyo bamemela biso eganya biso lelo koleka awa église oleka de Jésus donc eya partout ale yango wana pepe azana ya kolala makasi soki lelo bamangomba oyo totangi ya bavuvamo Bundia Congo banzila Congo bamangongele baéglise des Noirs banyonso wana soki ezopanzana nango partout donc eza problème te mpo bisika nyonso bana na Congo bazali bakoka koyoka mateya ya bokoko na biso pamba te na nyonso bamangomba wana balobelaka nkombo ya bokoko na kati mpe balobelaka nkombo ya mfuluzi kimbangu donc eza malamu mingi mpo na ngai epanzana mpo soki nde bato lelo population nakoloba eza 90% ya population ya bana na Congo bakangami na religion ya biso te. Donc soki mangoma nezopanzana ye kozala bien ke bakende koyekola bokoko mpo tobanda koganye mwa moke bato babanda kozonga na kibobiso. Lakini mtume na biso mosusu ya Biblia ezali na mibeko na yango mibeko ya Biblia oyo toyebi ezali koboma te kosala mabe dikomamema oyo ya Biblia ezali na yango sikoyo epai na biso bokoko oyo ezali komema biso mibeko na yango ezali nini tobima na mabe po Biblia elobi koboma te koyiba te sikoyo ka bokoko ezali nini déjà ya liboso bakoko na biso bayebaka eloko babengi koboma moto te bakoko na biso bayebaka eloko babengi bolingo yo mondo oyo olobi na nga ke Biblia eyeli biso ke koboma te mais bango nde bayelaka biso makambo ya koboma na mabele na biso bato bayaka na Bible na mabele na biso bango mpe bayaka na koboma parce que kokotisa Bible na bakotisa yango facilité ezalaka bazopesa Bible bazoboma mbala moko donc mpona kolakisa ke fumu kimbango alobaka na biso ke tokwanga na eloko wana te donc tokontinue kotanga yango mpo tokangela moyibi na eloko ye amemela biso bokoko na biso ebomaka te bokoko na biso ebomaka moto moko te donc mais Bible oyo yo lobi ke balobi koboma te mais na kati nde esika tokomona ke bango mpo babande koboma mpo so totali balobi bokebomelanga bana nyonso mibali bana nyonso ya mibali boboma bango nyonso bapamba te bande koluka soki mwana moko abotamaki ya mobali aletindaki ke baboma donc na kati ya Bible so ozotanga ezali na biloko ebele oyo kote mosusu balobi moye kote mosusu bazongisi yango na ndenge moko ya mabe donc bango ndenge bayebi koboma mpe bango bakoma koboma mais biso na bokoko na biso eza na koboma te selon ye ya Biblia nde elobi koboma koyiba kasi bokoko na biso nde epesi ti komandima wana oyo ezali na Biblia koyiba te koboma te kosala moninga na mabe te bapesi yango me basalela yango bakoko na biso babanda kotonga bandako ezanga porte donc bayebaki eloko babengi oyibi te bayebaka mpe eloko oyo babengi prison parce que babande kotia même pas moto na boloko donc bamindeli bayeli biso prison mpe bayeli biso baporte tokanga na ndako mpo bayeli biso kimoyibi donc Bible wana yango te ya na babiloko ebele ya mabe na kati ya mabele na biso yango eloko nde oyo lelo biso bato na bokoko tozali kotelemela ke eza eloko moko ebongi na biso te fo ezonga esika euta ya biyalo na kotala yo boye na komona yo vraiment ozali na kote moko oyo bato mingi nasalaki deba moko boye na motu moko boye na Facebook abi na ngai ete atunaka yo motuna na kati na radio kasi motuna no yamolaka ete po ete alobi na bokoko balataka boye te ne ya telemi balataka boye te na bokoko kolobimela matiti na biso koko na biso batalatelaka matiti mokoyo kozongela matiti wana yango mokolo bango bakolaka bokoko boye yabi azali koteya kokoyanola nini ekwandeko bazali na makamisi wana ngeta ya so wana bokoko na biso nde bato bakanisela bokoko na biso balataka matiti ya liboso na ya koyeba kimisa nde bato bayebi ya koyeba kimisa teyaka lelo na kati na oteya te parce que eza nde baotunanga bamituna mpo matende touti olobaki touti na oyo babengi milulu na biso tosalaki conférence donc euti oleka na kati na koyi kolata boye te ntango naza liboso ya bato mpona teya bato fo olata babinamba moko ezali ke ekoyi koderange moto te oyo aza liboso na yo na moment wana oyo nazoteya donc
bakoko na biso batambulaka mutaka te bakoko na biso bayebaka eloko babengi kolata soki toye tolobaki tosala conférence awa na kati ya Belgique pamba te so toke na bamise na bango lisika tokekuta babilamba liboso bakutaka rwandinga kuvu alataka bakutaka bakoko na biso na babilamba batia biso na motoki bakoko na biso banolataka makasa bakoko na biso banolia soki ndenge nini me mondele ntango ayaka kutaka biso na système social ezali makasi mabeye na biso donc ya koyeba ke biso alataka boye nde tolobaka mosuni na ngai eza kati na ngai te ntango tokufaka tolobaka na bokoko tolobaka ntango nakufi mosuni na ngai ekufi me molimo na ngai ekufa te donc mosuni elati bilamba me molimo na ngai eza mosusu pamba te soki nabina kota na molimo eza makambo mosusu ntango naza na mosuni naza mpe na makambo mosusu so nalataka boye mosu ezali mpe mpona te ya mpe oyo azali kolinga koya na bokoko azali kobanga nakutani na bato mosusu ntango mafuta na ngai na bamoi ntango tolataka bamafuta na ngai nalinga kolata mafuta mingi moko mosusu nakutani na moto tosoli nde parce que arekonete nga mbango mpona mafuta nde nakangana na motu me naye kokuta ne jour mosusu amoni nga naleki tolekani kaka bolisi nayebi ete bango nayebisenga bie eboni abinanga yo nani bango nayebise ngai mama abinanga olisi namona yo ngabi omonanga mama alobi naomona ese mwasi mo bien eza yo te ngabi te eloba nanga alobi te ye akoya ngabi ngai alobi nde olati boye obimi jeune fille en plus obimi okwa yo te donc pamba te mesana omonanga na maputa amonelanga nde mosusu peut-être na respect mosusu mais ntongo nalati babilamba boye nalati amoni lokwa nesiki abi onga nakanisa na bokoko balataka maputa mpe balataka banzamba na basultani so totali mpe sultani eza eloko barabe eza babiloko oyo bayelaka biso pamba te so babi bolanda bible donc olanda mpe ndenge bango babande kolatela jésus na kati ya bible azolata sultani mwa molai azolata babiloko ya ndenge na ndenge mais biso bakoko na biso bande kolata bilamba nde nauti koloba mpe na batango baseremoni na bango nde okomona so baza na makambo ezaliki ye makambo mikonzi ya mboka omona mikonzi ya mboka baolata babiloko ya minene bakotia babiloko ya ndenge na ndenge na nzoto oyo ezolakisa coutume bie culture na biso donc bilamba tolataka mpona kobomba nzoto bilamba ezali kati ya moto te me eza libanda ya moto bokoko eza kisalite te bokoko na biso ezali lata lolenge oyo olingi olata nalataka boye mpona kotalisa moto ke so oye na bokoko eza te koye kokóma lokola babandona yo bi okóma salite bi okóma boye bokoko na biso ezali propriété molimo ezali kati eza oyo ozomona boye te so na mikotisi na kati ya molimo na ozala boye te mais ntango naza boye mpona kolakisa mpe bato te na bokoko okokata na mombavu nde olingi eza nango eloko monte ya table tokomi na suka tozali kokenda suka émission na biso mpona kosukisa assurance nini oyo ozali kopesa na baye nyonso oyo bazali kolongwa epai ya nzambi baoyo bazali koyepa bokoko na baoyo basambelaka te baya epai ya bokoko assurance nini ozali kopesa bango omoni na biblia bapesa baassurance biblia elobi ete soko ndiminga ozikomolinga seko soko ngai ndimanga ata na oyo ozali kosala mpona yo sikoyo epa bokoko assurance nini ozali kopesa na bato oyo bakolia batila beti kosekisanga balobi na kati ya bible ndenge outi oloba soko ndiminga ozwi bongo ya seko eza assurance ya la vie assurance donc ya makambo nyonso mais na kati so totali bien na mboka na biso cimetière etondi eza bachrétien bato basimbaka bible bato bakwala nango bato balalaka nango donc yango wana batondi kuna na bopital eza ya kotonda bato nyonso na babible nango na mito ya mbeto na poto mabala ezokokufa me baza bachrétien na bible na maboko donc ezalakisi ezomarche te ya rien ne marche donc ezomarche te bible ezosimba te silence ya bokoko eza nini silence ya bokoko eza silence moko totale na bokoko na biso eza na basilence ebele yango tote kolobela lelo na milulu ezalaki na conférence na biso tolobeli yango na bokoko na biso moto aleki na mayele aosala mabe te pamba te yo mpo oyeba eloko nini oyo okoki kotakele ye donc eza kibokoko na biso kibobiso ezalaki yango wana nde tomonaka toloba tomonaka baindien baarabe bachinois bajaponais oyo bato oyo nyonso barespectaka culture na bango
okomona basalelaka babiloko na bango bakoko na bango babandeki kosalela omona okoto omona moekeko mo azopesaka mbote boye batie cigarette na liboko asimbi bapelisi ye soki bougie to eloko nini eza kibo bango yango wana bango bazomona yango protection na bango donc ndenge moko mpe lolenge moko mpe biso na bokoko na biso eza na baprotection na biso eloko nini okoki kosalela mpona ete oyebake ntango moto moko azolinga avance ngai deja na kokambike pamba te nayebi eloko babengi ke komilengela donc na bokoko na biso babiloko wana nyonso ezali kuna esika ozali assurance eza te ndeko ntango tozokanisaka eleyo na avandi mpona naza bie vraimen jésus andimelaka nga asalelaka nga yango ozomona neti ke aza pena donc soki ndenge nini mais lobi ntongo mpasi ekoyela yo esika oya oyebake ya solo jésus azalaka te ya solo okoki koyebela yango ntango mosusu okufaki ozoyeba te deja oza ya kokufa mpona kolakisake esika ozomona assurance soki ezalaki pena ke bible ou bien kozala chrétien eza assurance bandeko nde cimetière na biso etondi te nde bachinois baya kosalela biso morgue te baza bacongolais te baza bachinois besalela biso bopite besalela biso bamorgue na bango oyo mikolo nyonso bana na kongo baolela mpasi mais bato baolela mpasi baza nani bachrétien bazolelaka bazokufa mikolo nyonso na morgue wana ya bachinois mais bachinois na mboka na bango jamais otambola omona esika mobala soki awa ebembe ezali mais mpo ani barespectaka oyo ya bango kibokoko na bango culture na bango kibo bango mais biso tobwaka ya biso kibo biso tobwaki yango tokoma respecte oyo ya bato misusu yango wana tomoni baladi ezosila te bacimetière ezotonda morgue moto na moto ya kosalela biso morgue mpo nini bandusu na biso ekoma bibebe mais tosimbi babible mais tosimbi tolobi toza bachrétien tozokufa toyolinga kokomprendre te donc assurance eza na kibokoko na biso ntango totiki ya bato toye epai na biso nde esika tomonaki toza assure oyeba eloko nini okoki kosala na oyo okoki kosala te yango wana assurance bandeko bino moko olandi ye biyanu na ndenge asili kolengana mpuna oyo tosili kokima ye ye biyanu biloba ya suka ya koloba mpo tosilisi deja émission biloba ya suka bamote epai ya bato oyo en tout cas matondo mingi parti label na masolo oyo ya sika vraiment en tout cas nasepeli mingi na boyei na bino boyaki na kati na conférence oyo mpona odwa bilili oyo nyonso makambo nyonso esili koleka awa nga nakumisi bino natondi bino nakumisi mobali na ngai ntango nyonso azanga te mpona kosunga ngai vraiment siro mafuta mambweni matondo mingi mbuta mpo ani te mbuta na nga goliath black mombele vue kombata na ndenge moke te mbuta balosako bayenge bamatondo na nyonso oyo te kosala ya so bandeko so bolingi kota ya koyeba kembisa na basite oyo babengi anu le combattant donc bokota toyaki mpona conférence oyo esili koleka awa na kati ya bruxelles tokokima bango impression na bango ezali nini ekokolia impression na yo ezali nini mpona conférence ya mokolo na lelo vraiment nasepeli makasi komona mama oyo azali exemplaire koleka mama nyonso bisenga na botana na ndeko basi 6 kasi mayele oyo mama uyalo bakebi eza nango eza pour la première fois namona yango soki bapeuple congolais nyonso mama nyonso bakoma lokola ye komona biso ekobonga donc eloko mele omolisinga banda hollande na rotterdam ti awa na bruxelles mpona kotala mama makambo oyo alobaka echange nga mingi nalongwe na nzambe nakomi sikoyo na nzambe na biso totosomela banzambe bakoko na biso apartir na ye sikoyo ngai lelo oyo vraiment nakomi na esengo nakomi na senti vraiment très bien koyokaka ye eza vraiment eza kozwa santé susu eza vraiment rempli vraiment neti nde abengaka na milimo bakoko osomona naosenti mpe protégé omoni sans bakoko na biso faut jamais tokoka protection donc mama na biso aza représente bamama vraiment azali mama yango aosenga mama mosusu pai bozali borejoindre ye bozala bolanda ye banzela oyo aye eza malamu parce que tokosami mingi na baévangéliste tokosami na bachantre oyo babengaka baser bayeba banzembo ya yesu kristo kutu nabona ntaka makambo oyo tosalanga na bango na kati ya rotterdam po eza soni so banotaka bakombo bachantre kala te eloko eloko kokuta na ser na kotanga makombo bino baser boyeba banzembo ya nzambe makambo tosalanga na bino bobosani bomemanga na nzela mabe sikoyo nzela malamu yango eyala na ngai uyala amemi ngai donc naosenga bandeko nyonso torejoindre ye toyokaka ye ntango nyonso so toyoki yango tozwande nzela ya malamu ya bomoi moni basere nyonso bayembaka na kaka lokuta bafrere bayembaka kaka lokuta nzela ya malamu yango yango etindai nga longwa kuna na kati ya mosala ya mbango nakutana na ya kuyala nakoya kozanga yango jamais moni oyo pule komona aza mwa koloba yango nayebi so ye moko azalika makobakisa ya kuyalu
impression na ezali mingi mpo mokolo na lelo na ndenge okutani na bandeko awa na kati na bruxelles matondo mingi akomana nani esengo mingi ya koyoka sito makambo oyo kombata na biso black mobile goliath auti oloba na oyo ye amonaka mpona ngai ndenge ye asantaka mpona ngai koma ya solo nazali koporte ebele na vi na ye eza esengo mingi koyoka moto azali koloba na obongo komona ti ozokoteya me mateya na yo ozobimisa pa matini ezokota bato mpe bato ezochange bato na kati komona sepeli koyoka wana epesaka courage mpe epesaka makasi na mosala ozosala mpo tolemba te komona sepeli bandeko ndenge auti oloba bamama okoza ebele ya koyeba kemisa nazanga moti toba bamama ebele soki tobanda obenganaka mpo tosimbana mboka na biso eza na mosala ebele ya kosala mosabi moko esukolaka elongi te tozala ebele mpo tosala mosala ngo elongo ekozala kitoko mingi otika na biloko finga kolanda ya solo bokoko na biso bokoko na biso ezaki ndoki te ezaki bobiso nde yango tokoki kolanda koma yango nga nazalaki nango mpona bakisa na baoyo mingi botikali bokwa koyeba yango bandeko masolo bandeko bayaki yango impression na bango bosili kolanda ndeko goliath soko oza na likambo ya suka koloba naopesaka mbote mingi na ndeko na ngai mamilo omwaka na canada tozozolo na hollande oya lokola kometa biso koya na novembre prochain tokoyango bien naasi mokolo yango mpe mama na biso ya kuyalo mpe tokobengisa parti ya londres ya mpona lingala foni na kosepelaka bino mibale bozala ensemble ozo comprendre parce que bokolakisa biso nzela mamilo omwaka so biso nzela moko lelo bamama mingi bayebaki te makambo grâce na ye bato bayebi mingi botika kofinga ye ozo comprendre yaye mpe ndenge oti kofinga ye ya kuya ntango nyonso parce que bazali basi mibale oyo nga nayebi bazolakisa bato nzela donc nakosengano ndeko nanga makilo omwaka soki likambo nalobi donc yebaki na novembre wana tobengisa mpe ya kuya bozala bino mibale bokoanime koterdame mokolo wana eza soirée moko monene oyo ezalaki bato bakoyebele donc vraiment bacourage ya trop mpona ya kuya kokutani j'espère eza première mpe dernière fois te ngai moko na koya londres kuna mpe susu tokosolola susu mingi omesema mingi bana roterdam bazosela yo tokobongisa biso bana mvuluzi mpo toyambo na honere nyonso kuna conférence opesi awa opesa mpe kuna na hollande tobenga bamama bachange puisque changement mpona kolibere congo esenga bobele bokoko sans bokoko tokolibere mboka wana te tosali bademarche nyonso tozokoka te ope toya bamama na biso oyo bazali inspire na bokoko na molimo ya papa simo na molimo bakoko oyo ekotela ye donc ekota mpe mama mosusu na kosenga na bino bandeko borejoindre boza na telefone na ye telefone ye naza nango ate ye moko aza nango donc obengaka ye régulièrement mpo alakisa bino nzela ya malamu ya bomoi vraimen ya solosolo ke baeglise bolekisaka ntango mapamba ozo comprendre kala te na kotanga bakombo bato otu tosala wa mabe bachantre bobenga bachantre bapaster kala te na okela londres na kotanga ma na baliste ocomprendre donc vraiment nana mingi ya koloba na basi mpo alelo na suki awa nazali kopesa à nous les combattants vraiment mbote mingi wana ezali site moko oyo tokolandaka mpe na site ya mama na biso susu parti dabel tokosala yango te epuis na site na biso susu ya congo ya sika point net donc basite toyebi yango wana na basite mosusu na kotanga kombo te wana ndenge ya ccc bocomprendre vraiment je vous remercie butu malamu mpona bandeko nyonso ingeta ingeta na bino bandeko bana mfuluzi biso bana mfuluzi fumuki mbango tolalaka te ntango babengisi biso totelema tokende bato nyonso bamesango bayenge na bino eya koyela mpe bino bambote ebele basiti